Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port mon konzi Koffi Olomide les jeunes patos. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mfosa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bande konangai ba congolais makambu ebebi. Makambu ebebi poto échanger France mbongwama ekoti makambu ekomi compliqué. Bande konangai oyo bolandaka soda ya poto zwa kiti vanda landa makambu na zwi makambu tali immigration. Ministre de l'Intérieur, na Parlement, Assemblée nationale, baouti kozwa décision, baouti ko signer décret, on va bien rendement, et à partir il y a le 1er juin 2025, bazotianions sont en vigueur. Bande konangai na efsaki bino Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Azad Diaboulou. Azad Diaboulou, ba yo sala association ba Diaboulou, yena ministre na ye ya justice garde de sceaux Gérard Darmanin, ozala ipe kaka ex ministre ya intérieur. Bande konangai mabe ekoti Bolimbi sangai, eza oyote, eza yé par hasard. Bande konangai mabe ekoti makasi. Soda poto na la noka ba vérité. Ote, yozo bangisa ba congolais, yozo traumatiser ba congolais, yo kansaka mboko eza yo. Bande konangai. Mboka o eza ngate. Eza mboka mindele. Kasi toyaki kovanda awa, toyaki awa koluka. Alors, avant ça la têtu, avant oloba, linga olandaka information. Landaka information à 6h du matin, landaka information à 13h, et puis landaka à 20h. Pourquoi pas, ce qui moins ali, pour la bateau basala kana bangote, pour landa information à minuit. Biso salaka tout là avant bande konangai France baby eyindi ba décision ekwei neka ko ebisa yo ka uyo ebakite pona ebike na minito yo ngana zako luka ba information na pesa bino na ebike mingi baza kolia bantaba na bango na ba coin na banganda bazo mela masanga na bango baza kolangwa na bango nde balingi mais ngana za ko se poumoner on a pesa bino information bande ko ngai bo vanda bo landa on a pesa bino lelo eza ba information oyo na yebaki déjà mais ta on a zo ya na malembe ezo kota bino te na lobaki na bino ke bolinga mundele mo ka loba ngai ndeko na bino congolais zaïrois so na lobi po na moto moindo bo changa kate bande ko ngai za ko yinda yo lobaki te tika biso tranquille amasona lokuta
Yoza ennemi wa Congolais. Yoza jaloux. Quand vous supposez que vous candidaté. Bande onangai. Na lembi koloba likambo ya mukanda. Na lembi koloba likambo mukanda parce que na oya ko se justifier te pa na yo oyo zona bruti oyo kompona na kulwa kimbuta na sima mfwengi. Na oya bisuma kama mukanda pona nini? Yo so mona aona mboko yo muta sana kati ya ministère ya intérieur fonctionnaire ya l'état na France azanga mukanda. Na tunyoka question wana so mona mutu aona mboko yo asa na kati ya ministère ya intérieur azali fonctionnaire ya l'état nini l'état français et azanga mukanda. Yo moni au Congo oyo policier militaire azanga identité bozo bate nani rwandais nani ougandais nani congolais nani zaïrois nani burundais oyo zo banate na mboka yo kanti ayo zandenge moko. Ici, c'est la loi. Il y a la justice ici. Bandeko boyo kaka. Boyo kaka. Na olema combien de fois, na goza l'ennemi na yote, na goza la jaloux na yote, ngai nasi na loba na lemba, na zara na mukanda. Et puis, quel mukanda? Botuna, aiko maneno, motemaya, Mama Hortense na deka akoyeb sabino mukanda ni soda ya potaza na yango. Botunda MMMM 4M Makamau Mwana Mbote na kati ya Toulouse mon papa akoyeb sabino soda ya poto bo mona na commentaire mukanda ni naza na yango pozala soda ya poto. Bande ko ngai ba place obiso de traverser bino nan bokomate bokoma peut-être te bo leka kunati. Tomoni ba boale, tomoni ba pasi pour koma oyo tozalelo. Na olala na ofra oeza mingi ngunde bozana boyibi na place ofra za raté. Bolimbi sanga na opesa ba mbote kala mingi te mais na oloba nanu ba congolais bozwa conscience. Mingi bozana bo tchaka ba tetu monter mabe mais ofra place za boyibité. Biso olala na ofra. Na hiver malili batu mingi balala bachaba ba matela na bango baozela rendez-vous ya tongo na butu wana tukoma na ofra na Fontenay-sous-Bois na 94 na Val-de-Marne malili na ba dra na ba boulangeti ba couverture to lali wana na butu tina tongo pona okende osala mulongo ya okota bayamba yo na bunda pona zo mukanda na yebi pasi ya mukanda. Donc, ngani nazaboye, n'ako jamais de la vie. Maman Lufungula, Papa Lia, Alphonse Kitenda, Bisika Bazali, Baoyoka Mwana Bango, Soda ya Poto, Ngai Mwana ya Besingombe, Bazoyoka nga place Bazali, na le vrai, na le vérité. Ngai jamais de la vie, na oui bien jamais de la vie, n'ako kote l'on soki. Jamais de la vie. Jamais de la vie ne mutuma be pour souffrir. Jamais. Au contraire, nazawana nazosunga bandeko na ngai na fongola ONG Otolobana Lopoto, organisation non gouvernementale, association JDK Mopao, on a sungaka bana betike bana babola bana borfele bana oyo bino bobengana na bandaku bokanga bandoki soda ya poto ngana soki pa na bango na soki pa na bango. Merci na Emedo na 91 na soutien na yo. Merci na Hermano Miguelito na 60 na Loise. Merci na soutien na yo. Merci na bino surtout oboza soutenir soda ya poto na 5 euros, na 10 euros, na 15 euros, na 20 euros, na 30 euros au kare komonana. Merci na bino pour nous sunga bana biso ya ba shege bana biso ba orphelin ba mama veuve na ba papa o pe ba bungisi basi na bango soda ya poto musana salaka yango wana.
kofutela bango ba minerval na classe, bana bazonga classe, batanga suivi ya ba étude na bango. Et puis ba maman veuve baza na place ya kolala, moi kimbundi, moi liputa, moi sapatu, moi lipapa, soda ya poto azobunda. Effort perso. Na effort personnel na ngai moko, mais soutien na bino ekosunga kaka. Donc bandeko na ngai boyebaka que soda ya poto azawana pona kosunga. Na koki jamais koluka mabe na yo. Ata osalinga mabe ndenge nini ata ofinga. Combien bazo finga finga ngai awa malgré soutien, malgré kosunga. Combien na ofinga ma. Mais ça na tina moko te ya okende ko répondre, na zo sunga kaka na ye bakake, batu wana be bakake soda ya poto na zana ka pona kosunga. Na intérêt moko te ya ofunda yo, na intérêt moko te ya koyina yo, na intérêt moko te ya kozana jalousie na yo. To na mboka bopaya, awa tozoluka biso surtout to s'en sortir. Voilà. Donc on va accompagner, on a souci na yo, ma mikanda, orientation, centre linguistique, na ko ipe ko sunga yo so bakangi yo na comment on appelle ça? Na sera, zali centre de rétention administrative. So ipe bakangi yo kuna soda ya poto pe na ko sunga yo. So ipe bakangi yo na commissariat mo boye to na likamo boye na nzela so obengi soda ya poto na ko ya ko sunga yo. Donc nazana ngai muto o pesa nzambe apesa ngai mutema monene. Et croyez-moi, bondi melaka ngai naza mutu mabete. Ka nde congolais, lokwa naza moyindo, na li congolais zaïrois, moyebo ndima ngai ezate, naza prophète te, nazali pasteur te, moyebo yokelanga ezate. Mais en tout cas bande na ngai poto et baby, bozela boyoka oyo nini. Nazanango ya koyebisa bino lelo avant tout na kopesa nan mbote na ngai rapidement na ba sponsor na ngai o bazo sunga chaîne o bazo sunga ngai financièrement, physiquement, moralement, na ba conseil, na soutien na bango et puis na ba encouragement na bango. En tout cas, salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux, La Madeleine, place Kennedy. Mère double, Oyo, Yavie Souza. La Madeleine, merci. Anita Molembek Yabanita. Nzambe apambola yo na ba encouragement na yo, na ba soutien na yo, na ba conseil na yo. En tout cas, vraiment, Nzambe apesa fongolo ba porte. Mingi ekota lisusu. En tout cas, Nzambe apambola yo. Merci. Ba bisou ebele. Et John le boss, Natika Kapeyote, le patron, il y a boutique exotique, Mam Africa, na place PCR, na Madeleine Évreux, Bambote no ici kozali, na pesi Nina exotique et boutique na Arpajon, 91, na département ya Essonne. En tout cas, vraiment, merci na bino surtout, et na Kobakisa, na Dijano le justicier, Mfitu Mokonzi le roi ya colonne na Bundes Allemagne. En tout cas ba mbote na yo ici kozali ndeko na ngai le justicier Dijano Mfitu et pesela ngai Didier Mfitu ba mbote et belé. Merci beaucoup et nakobakisa na les rassembleurs Jani Kabwiku Paris Centre, Soudan Yami Kiliyo, Bambote Bele, Nzamba Sungayo, merci encore na soutien na yo, et nakobakisa lisusu na Charlie Kunyoka, Oyo, ya le champion Martin Owono, na Saint-Léger, a on a Évreux. En tout cas, merci Nzamba Pambolabino, sans oublier, en tout cas, le samouraï Manzao, l'italien, les sapeurs. Ndeka na lobaki, o bozomo na mikolo yo, ezali musala ya les samouraïs Manzao, l'italien, les grands sapeurs, oyo elamba, et ende nzote boya ke lamba tie. Merci na yo, samouraï. Et nakobakisa mbote na ngai, na 72, ekweyate, les mandeleman, oyo ya président, bienvenue, Bianco, yé pati karasole ya potote, merci beaucoup. Tata Mwasi Yabana, maman Mami Charlotte Ntsulu.
Ntilu, pardon, banda to banda, tilelo, maman, mamie, Charlotte, Ntilu, nadre, à ça toujours, wana, financièrement, moralement, physiquement, et puis, n'a pas conseil, en tout cas, Nzambia Pambolayo, chéri Paul, na Merbo, na Chartres, na 28, en tout cas, on est ensemble. Roger Bonza, Nakata Caroline du Nord, Oyoki, Soleil Pota Zelankaka, Lando di Bonza, na Canada, on est ensemble, Vienangaï, le King, Yamilo Milex Muntaba, le Canadien, na Katia, Canada, en tout cas, Bambo Tebele, il y a Médard qui dans la épineux sur scène, il y a d'Alliance Mbabou, na Sévran, il y a José Mbambi qui dans la Évreux. En tout cas, Bambo Te, na Bisso, sans oublier Jerry Loubaki, na Maman Louise, na Bruxelles, Riffin Makiona, le docteur, Bambo Te no Yangwana, adorable, adoré Kabeya, il y a Tati Malon dans la Marli Gomon. En tout cas, Bande Ronangaï, merci. Bolandali solo oyo makambune komi na France makambuza ko yinda makambu baby et baby boyo kelangai makambu et baby et baby et baby et baby. Alors bande ko nangai nina ba boy ba français gouvernement français l'état français ezo bombela bino biloko moko boya mike oboye bagite ya on a ligné bino lelo. À partir il y a le 1er juin 2025, bazo mettre en place au babengaka contrôle systématique. Na ba journaux et l'obamité, na ba télévision et l'obamité, bazaya ko bomba yango, mais ezo ko se mettre en place en vigueur à partir il y a le 1er juin 2025. Contrôle systématique kaka ya ba étranger, surtout ba étranger mingi. Ba yindo kaka. C'est-à-dire que on doit contrôler sikoyo sans que likambo ezala. C'est-à-dire que barokuta noka na nzela boye ok na peut-être boulot, to na kata métro, to na kata train, to na nzela partout, ba monyoka boye, ba talika mutu moindo, ba eba télémission contrôle d'identité ou de titre de séjour. Bande konangai et comme ndenge wana puisque va signer rendement, va signer loi, décret. Alors, et là on se a grave les choses anime. C'est-à-dire que sikoyo okitef et aux assus na valeur mingité parce que bah faut comprendre que kopesa mutu okitef et c'est le rôle ba tikyo na liberté. Ba tikyo na liberté, retour volontaire. C'est-à-dire que yo moko moni er ya okoka moni ke obimi na yo parce que zo ki okitef. Oka ou yo ba ki okitef te et ni koloba ordre de quitter le territoire français. Est-ce que vous avez un nom de okitef? Ordre ou bien obligation de quitter le territoire français. Ce qui va pêcher en gros, va remarquer que Batumingi, Bazar Obima la bangote, va venir en France, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, pas venir en France, au moins appelé, avec ça sous redemande ya mukanda na ye, au moins appelé chance à ju mukanda. Na banzi bauti koyoka lisolo uti kobeta, ya ndikonomsia moi si, à qui okitef, mais le rôle la loi ezo kota kala mingite, bango basi ba anticiper na loi, ba ke okanga eti na ndaku. Bakanye na ndaku na minute yo azana centre ya rétention administrative ou ezakana Amli Melo na 77 derrière juste aéroport ya Roissy. Donc à la vol na ye ya expulsion. Kokanga ezotu na soute soki osali nini na sali nini kaka na nzela bakuta na yo tonde bo vanda vanda ba coin bo mela masanga na bino bo lia bantaba mikolo yo ya moni babandi. À partir du 1er juin, contrôle systématique. C'est-à-dire contrôle pamba pamba. Bo fandika bo bo melande bo melana ba coin, bo melama sanga bino, bo lia bantaba bino, ba yé. Ba encercler bino, contrôle d'identité. Mandiko nanga komi ndenge wana e koma ndenge wana. Alors, et non monsieur ça suya grave. Ba koma sikoyo
soki ba pesio okitef ba omona ke okitef ezosa na ngolo monte siko ba comme un système ya loi à retour c'est-à-dire que ba comme siko kanga na makasi ba comme ko expliquer ba na makasi régularisation ba lingi susute ba lingi suko régulariser ba tuté au contraire bazande ko kanga mikanda ya batu. Alors bande ko nangai so inga na lobby te bondima nga te boyoka bino moko oyo ministre ya intérieur auti koloba et après to continuer na analyse et puis nepse bino susu makambo susu oyo za ko bombana o boyebité boyoka pe ministre e moko koloba bien que ba makambo ba directive mususu za na kati awa population eyebi yango te public eyebi yango te donc ya ba makambo yo abengaka ba secret d'état secret ya ndaku c'est-à-dire biso ba soda ya ndaku ba soda ya poto tozende ko yiba ba information za na kati tozende ko pesa bino ba congolais siko bande ko ngai na pesa ba information na za sou jaloux na yo na za sou ennemi na yo na za monter mabe na yo na ke ko fundo sous na préfecture toujours peu moi temps pour réfléchir toujours na moi boania d'accord bolanda boyoka bino moko ngai te ngana jouera ko sunga bino okau boyebaki te ngai te ngai ngani te bolanda bino moko bomona somo boyoka ndenge poto e baby boyoka ndenge poto e baby boyoka boyoka bien. Boyoka bien. Séjour irrégulier. Séjour irrégulier. Bien. Séjour irrégulier. C'est-à-dire que ce qu'on a mukandate situation irrégulière na France et commis sikoyo délit. Et commis délit n'gobanini. Ce bakangio, au lieu ça la prison, parce que délit faut que nous la prison, on passe par un procureur de la République, bah juger yo, bah qu'on la prison, après bah louker le solution. Mais vu ordonnance oya sika, na ba loi ya sika, ce qui ozangi mukanda bakangio est commis situation irrégulière. Et commis en même temps délit. C'est-à-dire au commettre délit dans la France. Malamoko, on s'est retrouvé dans SERA, centre de rétention administrative, oyo ba expulser Batu na Mboka. Bandeko ngai, ngai te mnoko lo bayango, bolanda bien et commis ndenge wana. Tolanda. Bolanda bien. Et puis, botala bien, ba komiango ngaïtem na komiango, ba komiango, séjour irrégulier deviendra un délit. Tolanda. Nous parlions tout à l'heure des OQTF, la difficulté d'application. Vos adversaires disent, on l'a dit, Bruno Retailleau, il parle bien, mais il est entravé. Exemple, alors, plus précis, le délit de séjour irrégulier. Ce point avait été jugé problématique sur la loi immigration. Cette fois-ci, qu'est-ce qui peut changer? Ce qui peut changer, ce qu'on est en train d'essayer de changer, c'est justement la directive retour. D'ailleurs, les téléspectateurs ne la connaissent pas, mais le nom même de la directive retour, c'est le retour, c'est elle qui organise le retour. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que comme je le disais, elle donne le choix aux clandestins de rester dans un délai de départ volontaire ou de partir. Première chose. Ensuite, et c'était un de mes premiers objectifs, et désormais la Commission a mis sur la table le 11 mars dernier, c'est tout frais, un nouveau texte. Ce sera un règlement retour, et ce règlement retour va prévoir la criminalisation
la pénalisation. Donc le séjour irrégulier devient un délit. Ce sera un délit. Je veux même aller plus loin. On va négocier maintenant le texte législatif de la commission qui est sur la table. Je veux, par exemple, moi, qu'il y ait la possibilité de fouiller les téléphones, parce que les téléphones, c'est ce qui nous permet de voir d'où vient le ressortissant, le clandestin ou l'étranger en séjour irrégulier. Ça, c'est important. Il y a aussi un autre point. Je vous l'avais dit il y a 6 mois quand on avait fait une émission un peu similaire. Il y a une question de symbole. Enfin, un individu rentre dans votre maison par la fenêtre ou par la porte. Il y a un délit. Non, eh bien, les individus qui rentrent clandestinement en violant la frontière française, c'est un délit. Ils ne sont pas les bienvenus chez nous. Il y a un certain nombre, je pense à l'extrême gauche et à des mouvements associatifs qui voudraient des no borders, par exemple, pas de frontières. Ils voudraient accueillir toute la misère du monde. Ça n'est plus possible. Bandegonanga Boyoki, un étranger qui rentre en France par infraction, par la petite fenêtre, c'est un délit. Il n'y aura plus de pitié. Ce n'est plus possible. Il n'y a qu'à recevoir la misère du monde. Là, c'est la France qui parle. C'est un ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et pourtant, la France est un pays d'accueil. Reconnu mondialement, c'est un pays d'accueil au Baboya Rabatouté. Mais l'élo, France y a l'élo et lobby, on ne peut pas recevoir la misère du monde. Ils ne sont pas, bien, ils ne sont pas les bienvenus chez nous. En fait, ils ne sont pas les bienvenus en France. Qui ne sont pas les bienvenus en France? Bisso, les étrangers et surtout Mingba Obeta, c'était na étrangers Oyo, Afrique saharienne. Afrique saharienne, banani, mingi ba noir. Batu moyin de boli misangai. Banderonangai, ça devient très très grave. Et plus grave, Boyoki Alobi Likamuna, téléphone. C'est-à-dire, banderonangai, là on peut cet exemple là. En tout cas, Bolandanga bien, là on peut cet exemple Oyo, vraiment, Popol Kimwena, Landanga bien Marmna Goloba. Landanga bien Makamna Zoloba. Rachou Poba, na 77 Seine-et-Marne, Papa Jean-Pierre Mavakala, na Savini le Temple 77 Seine-et-Marne. En tout cas, Bolanda, Boyibsaba Ninga, Boyibsaba Ndeko, Vienanga Gentini, et Fanja, na Suède, Yibisa Mama, Bobenga Bandeko, Baza na France, Boyibsaba Ngo, et comme Siko yo contrôle na téléphone na yo. Bandeko moni téléphone na zanango, na ata monanga na nzela, mbila moninga kaka. Na sai na ngelo kote, mais mbila loko na kaka mutu muindo, abuleka funa za l'étranger. Aboulera funa out Afrique. A Telemisinga. Contrôle d'identité. Ceux qui n'ont pas d'identité, bah, qui n'a pas de téléphone nanga. Il faut n'appeler ça mon téléphone, bah, vérifier, bah, contrôler ceux qui n'ont recevoir, n'a joie okitef ou pas. Alors, à partir de l'identité, à partir de téléphone na yo, bah, koye bah, identité na yo. À partir ya téléphone na yo, bakoye ba identité na yo, bako retrouver yo, ti baye ba soki ozana okitef, so ozana mukanda ou pas. Et puis, bako bana sko ko kota na kati ba compte bancaire. Na kata France, ozasu na droit osala ba course au-delà ya 1000 € té. Bande ko nga imbongo na yo moko, na 10 000 na compte. Mais si on a la course, il y a 3000, bah boy. Il faut justifier ni aux autres la course, il y a 3000. Aux autres, droit, il y a moins de 1000 €. On a bateau madame Mikanda, non, le bateau madame Mikanda, on a titre de séjour. Alors, si on a Mukanda te, bande on a Keba. Cet été, Kolanda Moïté, Kolanda Bangote va vandi, Kolanda Sode à Potota vandi, te. Kolanda ba kwe wana te ba olia bantaba ba omela masanga ba kote libino tsoki
ba tiela bino guet-apens. C'est-à-dire ba on surveiller bino pe na ba civil, mbila ya civil. Nebo lia bantaba on a bandeko na ngai bo mela masanga ba otala bino, ba juli bino 2-3 civils, ba tie ba on kaka bo muna mindelo ba baluka na bozo bate. Bino mo kataka mundela zo peka gomela moi vert, azo luka lia moi mikate. O mundele a otala banani o bazo mela masanga mingi, banani o ba kozwa voiture. Bandeko na ngai bo keba nazo yipsaka bino ba makambo ezana ba réseaux sociaux te, ezana ba information te, ezana journal télévisé te, ezana na ba journaux te, eza epa imoko te, eza information interne. C'est-à-dire ba policier kaka ba soldat, na ba policier na ba gendarme, na police municipale, na ba CRS, bato baza au courant makambo yo. Oh no sa civil a très libanda, nta au courant makambo azati yango ngwa soldat poto. Naliko tika bandeko na ngate, na c'est no vérité. Ba makambo eza erobi malibanda te, na erobi saka bino boyeba, bo keba banganda ya ba coin ti na ba château rouge, ti na banganda oyo place pour na kolia komela ba yebi ke biloko eza ba congolais, ya ba africain. Par contre ti na bino ba policier en civil va surveiller ba mouvement na bino. Ndeko na ngai so ba kangi yo na voiture sans permis. Libosa ya ka moi deli moi muke ba kangi yo sans permis, ba kangi yo ba pousser yo okene passer permis. Lelo eza sou bon te so ba kangi yo sans permis, kwenda. Mais cela poto yozo bangisa batu, cela poto yozo traumatiser peuple, ozo traumatiser batu, na kata communauté tozo la soupongita cause na yo, ko ozo loba makambo eza na vrete. Bandeko na ngai. Na loba na bino intégration mukanda na mboko yo, ko renouveler mukanda, ko sa demande ya mukanda, ko landela mukanda, et comme il faut koyeba koloba français correctement. Il faut que ça na test B1. Et bah bakisa 12 derniers fiches de paye. Bande ko ngaité. Et ça ba loi izo na mboko yo. Alors prenez conscience on a juste sabino, on a juste la vérité. Oza matu ya koyoka ayoki bande ko ngai. Na sina lobi mingi. Mama Jeannette na sarcelle. Na lobi mingi. Na lobi mingi, na ko bandela kaka te pona lobana bato bali ko yoka te. Bato ba mato imangongi. Marius Baende. Bandeko na ngai bo yokaka. Bo yokaka. Beni ba solution, yebisa ba master, yebisa ba ndeko, benga Prince Musikuli. Bengelangai émeraude, prince émeraude du trône, na salon Micha coiffure, yebisa bango, bandeko, oyo nyoso, coach, Freddy Mwimpe, bino surtout bo yebisa baninga, bano surtout obo ba programme mikanda, obana ba programme mikanda, va faire très attention. Bokeba na banani obo ulia na bango bantaba, bo mela mo masanga, bokeba police ya civil azana kati. Tant que ce ngai moko pe bongo na ngabo ina kat na bino na ko baluka kana ko baluka bozo bateke toza misatu nana mindele mi balé maintenant ça na semblant mais ndeko na ngai na ko kanga yote poza ndeko na ngai ya na jebisa yo keba poso ba tsenga na terrain na za obligé na sala musala bwebi bien so ba tsenga na terrain na za obligé na sala musala mais na zo linga bo comprendre que soda pota zo sunga biso. Alors, boyoki bino moko ba décision oyo bazozwa mangbetali mikanda ba ozala sans pitié ba lobi bien tokoki ko recevoir la misère du monde na France T et tozo prévoir maintenant ba directive de retour et ngelo banini, c'est-à-dire que au lieu ozonga volontairement. C'est-à-dire, Ozana Okitef, un exemple. Toute situation irrégulière. Yomoko Luka solution, ok, nenenge zara kala,
okei komi tika obi na bango bon na koki na ngasu mboko te na lembi na ngai en tout cas bo lukela ngai solution na zonga na ngai na Afrique te esili o ba pesa o 2000 €, 3000 €, 5000 €. Au ça la retour moko volontaire. Bilo on est kala. Dans les années 80-90. Les a sauté. Le commis directive retour. C'est-à-dire que, bah, mettre en place, bah, on va au kangayo na makasi. Bah, on va au kangayo na makasi. Bah, on la sauté retour volontaire. C'est-à-dire, ceux qui va remarquer que situation dans les alliés irrégulière na mboka na bango, na France, bah, au kangayo na makasi, bah, tu as un avion avec 0 €. Passeport ou pas passeport, mukanda ou pas mukanda, bah, on vérifie sous thé, avocat ou tout thé, malamoro bah, que tu as un avion. Parce que bah, on retrouve identité na yo, sous un téléphone na poche, na maboko, bah, au kango téléphone, à partir du téléphone, bah, on retrouve identité na yo. Nega koloba oyo ifanye nepsa bino lelo bande kona ngai bolimbisa ngai soki na lobaki mabe pour na yebi ke congolais akozwa kaka ote yo tozo comprendre ote on dit Rosalie hein na kati oui certes parce que na sala na kati c'est normal nepsa bino na nepsa bino parce que bokoyo kango nulle part ailleurs bokoyoka makambo oyo parce que ezali ba information interne et c'est boyebi mot interne c'est-à-dire ero malibanda te ngande mna obi msango libanda ka yo mto kinufunda nga o nga zo kusunga yo ennemi ya congolais zaka congolais alors bandeko na osuka nga awa na lobi oyo fana loba Mambetali mikanda boyoki binomoko yemoko ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à lobby, ou azali en complicité na ministre de la Justice, garde des Sceaux, Gérard Darmanin, na Bruno Retailleau, bazu ba décision moko ferme. Très très ferme. Boli bisanga ba image moi mouli le koti parce que le comédien bonga na ibite erni to komi tout ça déjà 20h35 boli bisanga yi so bon mona moyi boye. Et ça parce que toi, na période il y a été. Au cas où bah au cas moi 20h35, ndengeni to le bateau ba libanda ya mboka, libanda ya Europe. Au bah na ba Congo, bah na Congo, bah na soki na ba Afrique et tout ça. Donc toi déjà 20h35, mais ce moment na jour ils en nous parce que toi libanda parce que toi na été, période il y a été et puis moi mbula mukezo beta. Mais ils en ont gravité. Sur les poteaux na kangi temps, na 8 ans, na c'est la nouvelle vidéo oyo, nebsabino makambo ezako ya le 1er juin 2025. Très dangereux. Contrôle systématique. C'est-à-dire, so croisé Mbila. Keba. Ndeko moko, aipsa inga, moyen, à côté na métro, ezate. Moyen, à matara na ba train, ezate. Moyen azwaka tramway ezate moyen amataka bus ya pamba oyo ezate a obanga contrôle bakangaki master na ye na minute o master na ya za na Congo ba rifulaki ye siko ye akimaki siko ya koma obanga donc makamuna ino suta salango il faut peut-être taxi faut tambola makolo mais ekenge keba bande onanga soki bakangi contrôle systématique ngelo ba c'est-à-dire à chaque fois, bah, au croisé, yo, bah, tout non mukanda. Parce que, ministre de l'Intérieur a pesi mikindo. Eko banda awa, le 1er juin 2025. Nalobion le sous le 1er juin 2025, contrôle systématique, contrôle les téléphones, pour nous rebattre na Okitef ou pas, et puis Okitef, et sous na valeur mingité parce que, et comme retour par la force. C'est-à-dire, Okitef parce qu'il va remarquer que va opé ça bateau Okitef bateau okendete va obimate, siko va comme le système mbalamoko par la force. Par la force. Na banzi boyoki bandeko na ngai na suka na nga awa, na eka ko betaka mbela, na yo betaka sete et puis na osenga na ba onu so bolinga soleil poto,
pour continuer kosunga soda ya poto na 5 euros, na 10 euros, na 15 euros, na 20 euros. En tout cas, ça la wow et kosunga bana biso o bazana ba difficulté en ce moment na mboka Congo. Mbula makasi ebetaki dernièrement et bien ça il va biloko belé na kati ya centre ya ndako place oyo na jela bango ba vandaka ba mai ekotaki et bien ça ba mbetu ba matela la télévision, mais en tout cas, toujours bundaka malembe zozonga malembe nzamba zosunga. Alors, Maman Gisèle na Poitiers, bambote na yo, merci beaucoup, vraiment na soutien, nzamba pambola yo. Na pesi Mama Dia Dianta ko mizekele na Blanc Menil, ba mbote ebele, en tout cas, merci. Et puis, sœur nanga Fifi de London, en tout cas, vraiment bambote ba bisous ebele et sikozali, na kobakisa mbote nangai na grâce AD Clean 77 entreprise na biso moko AD Clean 78 bolimbi sangai 78 AD Clean 78 entreprise na biso moko ya nettoyage ya ba voiture ya ba véhicule, c'est-à-dire si vous en avez besoin ba nickel la voiture prenez donc ebima mbamba na kati na libanda benga soda ya poto na kopesa yo numéro to adresse ya entreprise entrepreneur AD Clean 78 ya mon neveu grâce nabanzi boyoki nga malamu, bolandi nga malamu. Na suki awa, na kopesa mbote rapidement na Frédéric Ntsumbu, vienanga Jean Badra, vienanga Tomski Nankazi, Xavier Massamba, vienanga James na Vie Dikreno, mbote bele, vienanga Mayeye, Charlie Lando, Maître Goucha, Maître Chang, Laurent Debs Ndembola, venanga Ima Desisi Dacosta, Maître Oule, Zoye Bomaye Commandant Matadi, Elvis Maketa, Bosco Njombe Boble, en tout cas Bambote Bele, Aris Ndeko TV, Bambote no yangona ya Soleil Poto, Chita Kidiaka le millionnaire. Chita Kidiaka les millionnaires, yo, Chita Kidiaka les millionnaires. Ozana nyongo, koti nyongo. Et nakobakisa lisusu Anita Molembeke Abanita, oyo penda donc soutien à Soleil Poto, te nzamba pambola yo, merci beaucoup. Et nako sukisa na bande konyo surtout oyo Évreux bolingaka Suzana Bino. Il y a Mikili. En tout cas, vraiment, on est ensemble. Bo s'abonner, bo tchaka ba like, ba j'aime. En tout cas, et ça la kaka, wow. Na yango, na kobakisa so mbote na ngana bana nyoso ya Yolo Sud, Yolo Nord. Bana Dallas, na kominya Kalamu, obolinga Soleil Poto, ba vina biso ya tunwa, na terrain ya Kamina, na Yolo Nord, ba mbote e bele, na bino surtout, leki na bino yeyo. JDK Mopa Mokondi Soda Poto. En tout cas, bande konangai le 19 juillet. L'Hippo de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes à Paris. Le 19 juillet, l'hippodrome de Vincennes à Paris. Sandra Kazadi, Lisa Sasuka, Tutu Roba, Mwana Mama Ami, Moparapara, Burumani Dolo, Motemaya, Mama Sarko, Mokondi, Boss Live, et Motema, ya merci, Mama Si, Quadra Koraman, Mopao Mokondi, Kofi Olomide, Songe Ambeli, Babetaka, Likofite, Yaboye, Ezalate, Bande Konangai, Bolingo, Kolinga Kate,
olelisa muto yo lingaka. Kolelisaka muto yo lingaka te bandeko na ngai. Au contraire, lingaka joie na ye, bonheur na ye. Azaka toujours ne sengo. Soki yo lingaka ye vraiment ya solo. Il va mon pa mokonzi Koffi Olomide. Bandeko. Nana mona pasi ba oteka masanga te, basi ba fongola. Nana mona nanga te, nalobi kaka. Nana mona ti pasi ba oteka masanga, basi ba fongola. Yango, mwasi nyonso na Congo, avaba dote yo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous mona masanga otomelaka? Tant que somba yango, basi ba fongoli yo masanga. Nan ezalate. Bateka jamais masanga basi ba fongoli. Donc, moi si nyonso na Congo, sikoyo avant ba doter yo. Vous comprenez? Donc, oh nyonso za ko fungwama. Bako dotaka yango lisusu te. C'est-à-dire masango basi ba fongoli, bako dotaka yango lisusu te. Masango basi ba fongoli, bako melaka yango te. Pona nini ozobanga nini? Obanga poison. Bon siko kuna na kati, obanga nini? Mwasi oyo bako dote, oyo azananu vierge. Mwasi bako dote, azananu vierge. Soki basi ba mela masanga, basi ba fongola masanga, et comme trop tard. Nalobai kaka. Nalobaki kaka. Merci beaucoup. Pour la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.